Année eza nango ya sika me bato baza ya kala. Comprendre? Non, mutu mote ba changer michopo. Mote ba changer mutu. Année de changer kaka mais lito inanga eza ya kala. Mutema ya kala, mamutu ya kala do ba ranki na kala ezali. Linga sko na yebelo romo boy. Na yebite. Bon, on dit beaucoup comme ça fallait na faire on dit naître na phase. Biso te bato. Tu ça peu mission to lobeli ka faire to lobeli pe falite. To ça peu mission mo to lobeli ka fali, to lobeli pe faire te. Ezaka biso mo ba congolais ne moto nga to alimenter ba makambo mo boy. Na fali pe to monana nanu te. To welele loko te. Abomelanga mama te. Vous avez un problème te. Papa na biso te. Vous comprenez? Afinga koko na biso te. Et ça, tout le monde congolais a la lecture na mutu ya mutu. O fallait kanisaka te, bino boko miko kanisela ye déjà. Donc fallait na déplique ba yokana. Est-ce que fallait ça loba na TV ke ngana déplique to yokana te? Parce que tout talaki générique et héritier Watana besoin marcher très bien. Félicitations à lui. Vient à fallait abimisi, vient à biso pe faire recherche de pour donc ba phase non il y a promotion. Kanga ginde ancien leader na ya bande ko tonga e ngwana kangie ngwana senga ba l'hypocrisie ngana zanga na makambo wana te kanga ginde ancien patron na ye na lukuta ndeka kosa ke na TV kalinga ke makasi nzoka na réalité atonga kae so aloba te bila film te makambo Yo yoka ko website biso te ngape na yoka na TV nde bila ngo bo sala ba l'hypocrisie po bobo akele yesko te l'album te ça que à comprendre que déplique mambo lelaka ya hypocrisie chaque jour akangi pe mutu ngo yangwana makamna bango yangwana ya ex patron ay donc ezaki nango album te donc akanga yika ndenga tonga e kanga ndenga tonga ki mamna bango so be bandende ni nazo comprendre pete mais nzamba sali ka nde bakangi e sali bien. Si vous comportement bien fille comme quoi affiché na patron na tata na est-ce que vous se pela na ngoyo mona ngoza normal te ala grand garçon ba yebaka ya za poli mais akomi pena ke do banga lisu te respecter lisu ba yaya te de respecter à respecter papa na été donc nous c'est gaso ke bité bien fille pa oza mkola Fabregas mais za papa po imta bimisi papa wapi Fabregas ala na bana na ye kuna bota papa la musique non. Non, papa la musique balana ba honte. Oh, ça va musicien kaka. Yo boyango. Oui, na boy. Indie awande makambo. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balinda TV. Toza awa na Balinda TV, vous s'abonnez massivement, on est là. Balinda TV, abonnez-vous massivement. Talana comme Magifunda ya Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Merci pour Nabino Tunde Boulandaranga, Francisca Balinda, na chaîne Nabino Balinda TV. Donc, bon, mon amakambo pesa makana, et qui bino awa bozala de cité, makambo zala kaka. Donc, merci Nabato si basabona. En tout cas, bon, continuez à s'abonner. Ceux qui bozo s'abonner et ça la bien. Hein? Bota la raka, bon, te faut s'abonner rapé. Ba commentaire Nabino, ba critique Nabino, en tout cas, et ça la biso bien, ma question, tout le monde et ça la biso bien. En tout cas, je vous aime bien, je vous aime tous bien. Donc, na linga rabino ma casse fananga ba obalinganga donc ngape na lingana ngabina ba obalinganga en tout cas na linga bino ya trop donc lelo naza awa kande bozo mone sika na zali ya kitoko makasi oyo toye awa toye kokutana na leader leader moko dona otanga kombo nete bino bomona ka bino moko donc yekuta ta tangi kombo te komona ka bo déjà bo comprendre donc voilà toza awa donc naye toyo kaye pe toye ba musala ndenge zokinde totala to sola na pe boye ba maka mususu o to ko sola pe na kacha bozala toujours branché et ça la biso bien makasi. Merci beaucoup, merci à Mayoyo 50 babi Montréal et Kitty na katia kin mutambonge belé donc on a bien double poche en tout cas musala yango ezokinde sans oublier mon partenaire Godé Mangala les pétroliers en tout cas Oumela bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé carré. Vraiment quand des moments a dépliqué vraiment to sala comme ça là boni anesika okoti ngondeni. Ouais, to coach très bien.
ngolo nzambe tala ba covid et déranger ba tout trop mais biso gloire à Dieu tout ça en vie. Donc merci na nzambe quoi. Voilà. C'est comme ça les okendeni. Ouais, si musala okende très très bien tout temps bimise bondo. Et puis tout ça quoi achever toujours nzela na biso to kende sko vers sorti album le 12 février. Donc voilà. Ana Europe sanzi bon souté. Susina motema lokola mai bota kasanga pelo na magateo beli bebe nanga les gabonais chéri nanga sourire bandanga sesoki na bimili banda ya lopango baba ye bakoshe mananga te ye yango na bondeli yo Ben Willy nanga ye koloba na moto te yeye lolenge ozonyo kolonga oyebisa moto te yeye oyebisa moto te papa na Gracia Nelise yone bebe nanga yone chérie allez bébé nanga voilà quoi musique. Ouais, vraiment musique, on peut te bétailler, vraiment félicitations. Merci. Bien, très bien, vraiment. Mais où m'élipé pour tout le monde une année pour toi sa stabilité. Bon, biso tu as vraiment précédé na makambo tout ça là. Tu kenda nango molo. Si tu arrivé na beat na biso ndeto kende pour na sortie album na biso stabilité. Voilà. Na bon peut to koti anasika to ebiki ane ocholeka to uti na mambo ebele. Barankino tozala na ngona ne wana est-ce que ti nane ope barankino nezo continuer ka pour te ebiki yona fabricage ebela raté c'est ane c'est que ça va ebisa bisona ane za nango ya sika me bato baza ya kala comprendre non mutu mote ba changer michopo mote ba changer mutu ane de changer kaka mais lito inanga ezala ya kala mutema ya kala mamutu ya kala do barankina kala ezali Ils continuer car mais anende eza na onde ya sika wana kota kulala pongi tozaka bongo quoi. D'ailleurs pe no préférer no bozana bino bongo. Ouais. Mais bozalaka bien non tant bozalaka. On est dans le passé. C'est que tu as na présent. On a le passé ce que tu as na présent. Donc aneka ya sika mais nzoto ya kala. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc tout le monde a équipé. Ah ouais, vous savez moi vidéo mon ko na fait rigola donc kun bozana bino bien. Ouais, en tout cas na yango na zoloba. Ndeka tuzaki bien na ne wana donc tozo na le padre kutu wana ulala pongi. Donc go wapi. Donc fallait. Wana za via pomba nuance. Donc voilà. Bon, na pina na linga sko na yebelo romobwe. Na habité. Bon, on dit comme ça fallait na faire on dit naître na phase. Biso te bato. Tu ça peu mission to lobeli ka faire to lobeli pe falite to ça peu mission mo to lobeli ka fali to lobeli pe faire te ezaka biso mo ba congolais nde moto nga to alimenter ba makambo mo boy to nga to chailo mo boy na kati donc fali na faire ça naître na phase te balaka ba mission Congo so depuis ka solara bien na fali na peut-être na faire peut-être na fali non to solo la te sona sola na les rambo peut-être na weranson non to solo la te sona solo donc il a primoté ce qui na solo na café room ezaka ki fona solo la na risque matadien non eza bongo te donc faut tous avoir libre na expression na biso ndenge to za na Congo donc ba journaliste ya soka ba tangi kaka fali automatiquement bongo ferré. Oh, mais pour bino bitomona bino ba artiste musicien bozalaka donc ceux qui oyokana na ferré c'est que na fali boyokana te de so oyokana na fali c'est que na ferré donc bozalaka na mésentente pourquoi tema ya ba congolais eza bongo te eza nango makambo ya vie soki ngana la grand garçon donc soki na sola na mutu moko x atako tina atana ko kaba balobi soko pesi a loboko oyo eyeba te parce que ne na sola na faire il y a problème ti ya pende mo so to kuta pena vie na biso fali to ko solola so pe to kuta ni na papa chéri to ko solola so na kuta ba mission nyonso na fali pe to mona na nanu te
towelele eloko te abomelanga mama te Vous avez un problème te. papa na biso te comprendre afinga koko na biso te eloko te kaka boye tokomona ba problème tokowelela nini ye mokolo nga mwana mokie ozo comprendre toza na eloko tokowelela te donc aza vie nga aza petit o nga na yebika yango wana voilà. Merci beaucoup vraiment. Malobana esali bien koyoka boy donc yaza vieux yoza petit bon problème moko te rendre te le côté attendre ngozala na faire rigola donc et déranger pété déranger yé pété. Comprendre déranger nango pété. Et ça tout moni congolais lingo sala lecture na mutu ya mutu. O fali akanisaka te bino bokomi ko kanisela ye déjà. Donc fali na déplique bayoka est-ce que fali si aloba na TV ke ngana déplique toyoka na te. Nanu te mais botika kokanisela ye ala via osala makambo na Kinshasa tondima ende tondima ebongo na respectaki en tant que grand artiste ya mboka na biso voilà quoi nga pas problème wana rien. Un grand merci à notre boss Ben Ouli les Gabonais boss akanga masolo na Luanda donc Ben Ouli boss nga pena bi opena tondima na kati ya Luanda en tout cas un grand merci à toi sans oublier Godé Mangala les pétroliers abi pesa makambo za makambo na kati ya chaîne donc au solo la nae donc faut boire kaika ka se pelisa etala ye voilà depuis que Toyota komona awa album bimaki le 18 et bimaki siko pona yo album e ucho beta makasi opene beti makasi les albums ni donc ba musique beti makasi na album bimaki wa ba tutu ba na phase na ya promotion en tout cas na otambola na nzela non na moni elo mona et konye pena non makasi parce que tout Talaki générique et héritier Watana Bezo marchait très très bien, félicitations à lui. Vient à Fali à Bimissi, vient à Bissopé faire recherche de pour dans la phase non il y a promotion. Album de héritier Bimissi album Banzembo belé, faut topé ça autant. Exactement que album exacté que lelo lobby mbamo ba tu vas comprendre en côté. Faut pas toi ndoyo comme malin mais félicitations à Baon parce que musique est ça déjà bien. Ils a déjà correct makambu tout, ils a bien félicitations. Na bango donc voilà ba tutu ba bimse les 18 félicitations na bango te weto lo ba mingi se pelisa biso nanu to za pena ba musicien awa to yoka et ça la biso bien et ça la biso bien et bondo toke na e bondo
Merci beaucoup, Moussala Kitoko. Vraiment, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. C'est quoi, Oyo, Eza Oyo Bimisa Kiwana. Ouais, bon. Ne bondo, Banzimbo Moussou, Eza Zapé, hein? Non, stabilité, Ezali. Ezabna album. Oyo Bima les 12 février. Né batouazo intégralité donc tout batouazo sur na Luanda et tout donc basé l'album stabilité les 12 février tout bimisa album nam so sur le marché donc tu as vu que le marché très très bien parce que flash nango pe moi flash nango peza oko pesa moi flash nango tembela to landisaka kapo lokwa to na rep et je suis moi tant to landisaka moi 2 3 3 3 mbanda utina ye parie kape na utina nga lufu meto kutani na boite o oliaka no bilei moko mbanda sombi na ye champagne kape na foke na shisha mbanda tie elinga kabelo kape na tieli ye synthétique meto kutani na ambiance meto liaka no bilei Alléluia bamibenga basia mabala bafinga biso bachele biso na bango banani balelisaka baninga ye mosali bala lekanonga na kitoko ngabe nsima na nga champion voilà. Merci beaucoup, merci, vraiment merci. En tout cas, félicitations. Mais ça bien. Hein? En tout cas, merci. On est au Bima, na les 12. Batouazwa tembe na tembe. Si batutu balinga bolingwa tembe, bazwa ngo pena bolingwa tembe. Donc bongama soza na mbanda na yo, ubongisa de ndengo tshela ona stati. Voilà quoi. Voilà. Mais to ka ke ozaki na biyo na bina Philippe boyokana ki bo bimisa album moko aba l'hypocrisie siko yo mona onde nini osepela ozaki no d'accord nango akangaki nde ancien leader na ya bande kotonga ye yango na kangie yango na senga aba l'hypocrisie ngana zanga na makambo wana te akangaki nde ancien patron na ye na lukuta nde akosaki na TV kalingaki makasi nzoka na réalité atongaka ye eza wa pena cirque malbango eza bongo bongo te na ye cirque eza atongaki pena atongaki alobaini so alobaini te bila film te makambo yo boyoka ko ebisa biso te nga pena okeka na TV nde bila ngo bosala aba l'hypocrisie po bobwakele yesko te eza album te eza ke a comprendre que depuis mambo alelaka ya hypocrisie chaque jour akangi pe mutu yango yango na makambo na bango yango wana Ah, vraiment. Mais c'est quoi l'album? Mais on va oublier ça. On le soutient ou comment? L'album, c'est ça. Kangi ex-patron. Ah, donc c'est un album. Donc Kangi n'a tonga. Kangi n'a tonga qui est mam na bango so be bandende ni na zo comprendre pété. Mais nzamba sali quand ne ba Kangi sali bien. Mais c'est quoi comportement bien affilié comme quoi affiché na patron na tata na esko zo sepela nango yo mona ngoza normal te ala grand garçon ba yebaka ya za poli mais akomi pena ke azo do banga lisute respecter lisu ba yaya te do respecter à respecter papa na été donc nous c'est Fabregas OK bité bien affilié par aux amkola Fabregas mais za papa po imta bimisi papa wapi Fabregas ala la bana na ye kuna bota non papa la musique non non papa la musique bana ba honte za ba musicien kaka yo boyango oui na boy Weranson. Mais Weranson est le leader. Oui, ah, papa, non? Non. Il est leader dans Ngaï. Leader dans Ngaï. Nazara papa de. Tiens, papa Bimisi Bino. Naza papa na Brandi. Na papa na Brandi. Mais il est leader dans Ngaï, il bimisa na musique. Bango nde baye simande to moyoka mamba papa na nga koko na nga po to mona papa na nga koko na nga to comprendre comment trop non ka bazaka ko embellir kaka mais ils en ont te pina Philippe na mkolo bongo Fabregas ke bota ya tayo mo pena
siko yo kena ona bandenge na nzoka eza bongo te ya na ndenga musique ya papa na ndenga musique po bimisi ye mta lancer a lancé wapi mais lancer na musique ya bana ite bosko so mta lancé so mta ko motonge lisusu ata yongo mta lancé mta ko motonge lisusu ata yongo pela aseke yo pe kandongo zala na ngweza makasi ezala na nini ngo bozoma na nini ngo yo na Fabregas poko matina ba niveau tika no ya lengosa fanda uzoluke ba ya lengos comment les ya lengos ya lengos tika no ya lengosa fanda to yemba na biso ya lengos kuma elinye lo bani ya lengos wana lengos misa kala yo wa musique benye misaka la mystique eza masque ya kitoko nanga sika na yo nga nazalaka vilaine femme Cédric Mawete linganga lovenga karesenga yo chérie bajiga yo ka mwa baja bebe nanga ye linganga lovenga karesenga yo chérie bajiga yo ka mwa ba sentiment go Tanganyika Cédric olengisaka plus que nina obangisaka koleka na nkosi voilà quoi musique donc on est ces bima na album mais on bisaka bima na album oyo bima siko awa les 12 en tout cas bato bazwa banzembo voilà quoi on est ça qui pose wa temps mulai boy ko travailler musique eza musala ya facilité donc faut maintenant uzwa temps pour na travailler pour na ko aboutir na mambo bien voilà to ko mona faire gola zo sangisa bino bana wenge nyonso nde bo utai na ko sangisa ke bo sala clip boyemba na idée wana yo mona ngendene très bien eza idée bien eza lokumu ya wenge musica surtout maison mère parce que biso to ba natif a wenge musica maison mère ninga o sangisa ba ene nyonso ata biso to ozala te eza toujours fierté na biso voilà banzembo nani aucho bimisa héritier watanabe toyokaki ya dadi pona yo omoni yango ndeni eza bien mutakumisi papa bango papa na bino to papa na bango obi olobele héritier comprendre voilà dadi kitoko carré akumisi papa na bango po aza papa na bino mamba papa ngo tolobi mo pe lobi ke papa aza papa donc akumisi papa na bino alobi dadi ngo loba ni papa no papa na bango to papa na bino papa na bango comment ouais siko lobi bongo poni pepe utapa na ye yo poza mwana non d'ailleurs bon papa a biso kasi bon c'est quelque chose qui ne va pas hein yo likala lobaka papa olingi papa bingi ngana lobi bongo te mais yo moko kenda ngo pena kumisi papa na bango tanze moi ba bindeni dadi ngo laksa nini dadi papa voilà donc il y a le quoi na fandi mon ba expression moni langage y a une expression non on comprend na rolo ba na fandi na bi pesanga eloko wana na fandi so bi changa plan to lo baga makamoko mais to kende na ngo mwande mususu on comprend donc nako fanda pe na bi mwana na ko binga oh papa na nga on comprend donc isa langage eza ndenge muto za ko interpréter langue donc tant héritier bi papa c'est que ça papa on comprend non nako fanda papa na bango le roi de la forêt papa abiso nako fanda bi ala leader na nga za expression o muto za ko exprimer face ya les kamobo voilà c'est simple donc yo papa noté ande papa na bango de yo ze to comprendre na nakoloba ndeti biso baluba okofanda lobi mamu ekoza na mama mais nga lobi mamu mamu na biso on comprend voilà et ça ka to loba kaka bon baloba ni ya nini ba synonyme quoi ya ba momo synonyme voilà merci beaucoup merci
Ah voilà, tu comme la personne au chité dans les autres mingi, tu comme la personne au chité vraiment. C'est quoi tu y banane musique ah. C'est quoi ezala nini yo na fabrique gaz lo bana. Te ezala ni yo biso claircir biso. Po apé ba fanya Balenda TV ba barate nini le kaka yo na fabrique gaz. Claircir bon éclaircir biso ezala ni. Yo ndo lingue fort pour le mona o lingue trop. On a la zolo bana ma monsieur zo nsinga fabrique gaz ezala nini. So ezala nini bo ezala ka ye mission Congo. Comment mission Congo comment? Ye mission Congo pe mission Congo voilà donc voilà. Kaba mission Congo ce que nini sala po boko matina ba niveau. Na niveau o to komeli o kotonga. Ba tonga ope. Makasi. Oh. Aloba nini yango po okanga kanda makasi boye. Mambo aloba so aloba na TV bat ba okima. Obaki mapo ani eza normal ko lobango. Non ba bomba kanda babimisaka donc so se sentir kanda bombo faut obimisango po o se sentir bien. Ako bisate na TV so na yembi nde na obimisango. So na yembi kande na obimisango. Obimisango ata na wema meto yo kande ke obimisango. Est-ce qu'on a changé yango ya changé? Na changé. Mais obimisango? Na obimisango yango. Yoka bien. Na changé motema nanga pona ye bajenda bashida natika kanisa tapona yango na changé mugozo ndi manga de bebe nazate anani ya to safira te oyo bandima kokosa nzambe misiki eza love o nayebi okondima te meza love bebe ata ndumba pazana po chaque tie amour ata molaso pe azalaka na droit savourer amour pardonne eza love zadi lokondima te meza love bebe po chaque tie amour zalaka na droit savourer amour pardonne pardonnez, maman. Pardonnez, oh. Musique. Voilà. Musique. Abonnez-vous massivement sur Balenda TV, hein? Donc vous zappez talara chaîne Makambu. Voilà, ce pour na comprendre le mot katiwana. Hein? Pour on va répondre à la musique mais OK Makamba bolingo c'est que pardonnez Zela non na maloba na ngai pardonnez ai meu Deus ai Pasang Ben Willy Ah bon, merci beaucoup. Tout le monde a des réponses qui n'ont pas de musique. Ce n'est pas tout n'abo qui n'a pas de musique. De musique. Donc na kati nanga na qui n'a pas musique c'était vraiment. Donc comme presque à la fin émission na biso, ndenge to banda ngende to komusi la moi ba maloba moko ya moi maloba moko moi obakisa moi loba moko na moi ba dédicace na wana batuna. En tout cas na 5 ans batwa l'album Stabilité Kalamingité le 12 février. Pas dédicace n'a pas si Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient n'a pas si Boss et Sadi lui n'a pas si Paulo Monga Yaya Baleki n'a pas si Alubo Star Rigoba tout très intelligent Brodrick Matadi donc voilà on a ligné tout trop moi j'ai la carte l'album Stabilité donc merci quoi. Merci beaucoup tu peux Luanda ba ozelo c'est que Mikolo était mais normalement tu y a Luanda à Atlantico voilà mais ils là après album Stabilité les Toya pour Atlantico. Merci beaucoup, merci vraiment. La présence a de continuer répétition. Voilà, merci beaucoup. Très cher internet vraiment bon mon émission na biso ndengeleki
hein na préféré pena bolandaka biso bokomona makambo bien nabi awa na décevoir bino ata mokolo moko te tomonani à la prochaine abonnez-vous massivement hein? Je vous aime tous bien merci beaucoup. Makambu. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balinda TV. Toza awa na Balinda TV, vous s'abonnez massivement, on est là. Balinda TV, abonnez-vous massivement. Tala na konga kumagi funda ya susi ya kulimbuna.